Je vais vous donner un petit témoignage. Un moment, ici en Europe, j'ai été humilié. oh, Pasteur humilié, je ne sais pas ce que je fais. Je montre des choses aux gens, mais ils sont en train de m'humilier. Jusqu'à tel point, ils se sont regroupés pour dire il faut souffrir. Toi, tu dois souffrir. Le jour-là, je dis à l'un d'eux, je dis vous êtes dans l'erreur. Vous voyez la personne à qui vous parlez là. J'ai un ministère. Oh, attendez dans pas longtemps. Oh, dis-leur aussi dans pas longtemps. Je leur avais dit dans pas longtemps. Jusque vous voyez en train de faire leur campagne. Ce sont des campagnes. Oh, des gens qui... Donc, l'écart est trop grand, l'écart est trop grand. Faire un enfant pour avoir des papiers, c'est un péché. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, ce qui est au nom, que je puisse avoir un enfant, pour que j'ai mes papiers, tu pêches. Mais les gens ne comprennent pas. Circonstances comme à moi sabota pour na mukanda na putu ba circonstances c'est belé immigration est biblique exode est biblique na kata libanda makambo esala maka nzamba ibi makamso akontaka nango atala kango na bonzambe na ye mutu mo babengani na ndako boye na poto loto biloshika poto ndenge ezalaki liboso mama no moko ko benga na ndako tata no moko ko benga na ndako mwana se retrouver libanda asa na place akobima te na lero nanu siko fala sala neti nini akufa mais non Ozo makamuni. Mwana moko ko se retrouver papa ina tatene bakufa abibi na kobimana komi na mboka moko boye. Parce que bien aimé, je vais vous donner un petit témoignage. Un moment, ici en Europe, j'ai été humilié. Oh, Pasteur humilié, je ne sais pas ce que je fais. Je montre des choses aux gens, mais ils sont en train de m'humilier. Jusqu'à tel point, ils se sont regroupés pour dire il faut souffrir. Toi, tu dois souffrir. Le jour-là, je dis à l'un d'eux, je dis vous êtes dans l'erreur. Vous voyez la personne à qui vous parlez là. J'ai un ministère. Oh, attendez dans pas longtemps. Oh, dis-leur aussi dans pas longtemps. Je leur avais dit dans pas longtemps. Jusque vous voyez en train de faire leur campagne. Ce sont des campagnes. Oh, des gens qui... Donc, l'écart est trop grand, l'écart est trop grand. Nous nous quittons le rythme. Que ce que Moutaza congolais, c'est qui quelqu'un congolais, on soutenir on ne peut pas le soutenir. Les Abakouk ne sont pas comme ça. Nous, dans notre pays, nous avons aussi des gens qui sont fiers. Il faut être fier. Oh, tu es vivant. Vous savez pourquoi? Je dis seulement c'est toi qui as appelé. Que je me repose. Il a dit non. Continuez. Combat. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est pourquoi je vais te dire. Faut se décourager. Ne te décourage pas. Même quand les choses ne marchent pas, ne se découragera. Ne te décourage pas. Dieu, quand il m'a dit que tu aurais une renommée mondiale, je n'avais encore rien. Il y a intercession pour prier. J'ai dit à mon père spirituel, comment cela arrivera-t-il? Il me dit ceci. Attends. C'est là. Toi, tu le verras. Mais je ne savais pas par quelle voie cela s'accomplira.
Mais le Dieu que je sais, Zambo nazako salela. en 2023. Tel que je te prêche en 2023. Nalobi que bandal lelo. Je dis qu'à partir de ce jour. Yosa su goigoite. Oh, toi tu n'es plus un flemmard. Yosa o nzamba zana e besoin. Toi tu es celui dont Dieu a besoin. Yosa oyo. Toi tu es celui. Par toi. On saura que Dieu existe. Quand on va te regarder. Oh, dis je suis racheté. Mbote balandi MDG TV mafuta sikizali nga webino mère Dorcas la grande dame kande to misana ya pesa bason pe ba conseil to eli susu lelo na actualité. Oui, to benga en actualité parce que c'est à la page ya Ezo Obama Ezo il y a affaire pasteur Charles Bameko et tozo mona komate ske acharnement ba insulte ba kofinga bako telemela de gauche à droite ou encore de part et d'autre ba mibali ya bandimi o balandaka bostra batomboka mabe o non e bostra to pe Charles Bameko azopanza mabala basi na bango bazotosa bango susu te e balingi kopesa nzoto te bazokipe bango na bandako te koto mpe bakombata batomboka tura mboma alobake no azokosa batu nzamba pambola na ata na masumu boko juge batu te e tolandi nalandaki prédication mo pasteur Charles Bameko azo expliquer comment est-ce que même ba pasteur batelemela ye baloba na ye ke ye akoziezela mais lelo o bandeko to wanga nango te to se voiler face te to loba makambo ntango ezali to pe ntango tomona ngo na miso tozala ba hypocrite te tozomona nini oyo nzamba azosala na via moumbu na ye en tout cas balobaka nini ezali sans fanatisme. Moi personnellement nayaka kosala ba analyse par rapport à ba réalité ya ba makambo oyo ezoko passer tout autour. Nansi bato balanda chaîne bayebi tolikat na bonzambe za concept to créa pour na olobela tout ce qui se passe et tout autour de nous, mais tout en conseillant selon la parole de Dieu, selon la Bible. Pour na kosunga bato ba se positionner bazwa un plus na ba vie na bango. Tozana na rapona ko édifier ba na nzambe, on n'est pas là pour les distractions na ba makambo susu. Donc nazolo ba mamboka onga na omona na miso hein. Naloba mamboka onga na omona na miso. Je disais que tozomona mambo nzambe osana bomo ya mombu na ye. Pasteur Charles Bameko en tout cas nazolo bateke aleki bango aza danger to nini mais néanmoins tozomona quand même grâce à nzambe na vie na ye. Par rapport il y a tout ce qui se passe c'est le seul pasteur congolais ouais congolais ou encore francophone africain oyo na direct na olobela direct pendant que émission ezoleka aosa la prière aosa l'enseignement to mateya o kabenda 10,000 vies donc na oloba 10,000 vies consistant o te que no ba mutakoti abimito après émission non pendant que émission esalema kabenda 10,000 vies tant bat ba Hollanda wana na YouTube siko so ozui radio ozui Facebook. En fait moi personnellement c'est le seul pasteur je sais pas na landa ba pasteur nyon sauté mais et surtout dans la communauté na biso congolaise en tout cas na monité. Donc quelque part ils a grâce hein ils ngolu Bible zolo Dieu fait grâce à qui il veut. Et c'est pas parce qu'il est meilleur toi t'es à roleka ba misusu. Il y a des gens qui ont la parole plus que lui, il y a des gens qui ont la connaissance plus que lui. Donc on y a ngote et mais ngolu ya zui nzamba zo memele ndengwana ana batu balingake ana batu ba Hollanda et nzamba zo pambola asala culte de culte sala munene ezotonda tout le monde hango na surtout na bapoto c'est pas peu de choses. Tout en Dieu n'est que grâce. Bible zoloba c'est ni par la puissance ni par la force mais par mon esprit. Makomi zoloba mutu akoyi kozwa kaka o epesa mele na likolo. Comprendre? Kisi ou pas kisi. Ata mutu asimbi kisi. Soki mutu apafuki to apeli. Eza lola déjà nano epesa ye. Wana yana kaka peut-être lolenge mo o mutu asepela yake ne koleka wana ez exemple
bino bozabo za lo passer ko ba me ko na kisi nazo expliquer ba fait to ko loba nini lelo lisolo to ko beta to ko loba lelo ça par rapport ya acharnement na ba mafinga ndenge de gauche à droite ba ko finga ba ko telemela ba meko na yebi ke bato balingake na yebi ke ba na ye na yebi ke bandimio balandaka ye quelque part et ça passe quelque part non soutenez l'homme de Dieu dans des prières nzamba fortifier abatele parce que c'est inévitable. Oui, c'est inévitable. Makomi ozoloba na Isaïe 45:7. Nzamba oloba, nzambe muta oloba muta mokilite. Alobi nga nzambe. Nakela pole, nakela pe molili. Nakeli pole, nakeli molili. Alobi nga nzambe na créaka prospérité et puis na créé adversité. Donc, allez-y comprendre. Élévation, gloire et tambola ke longo na adversité robo yangote. De yom tozo yo kanga, olingako koma grand lobby. Ou encore oza netto la grandeur. Nzamba la kisa yo na bandoto. Omimona na ba niveau moko boye donc yo danger. Bonga mara déjà parce que tango miso batu nyoso mo otala yo ozo vraiment banga na ba flèche so ama kasité. Et orobambama. Donc, bongamaka, ce que j'aime avec Dieu, nzambe po avant tombo la moto, toi ça la moto, a formaka moto. Naebi ke passer sur la bameko aza moto, et ça là qui passe c'est normal parce qu'ana maina makila. Mais aebi makambo, aebi ke tambola na ngoka aboy. Aebi ke c'est inévitable. Tala son nzamba tombolio, son nzamba ponio, so miso atunyo so romotala yo, ko kanisa to banolala pongi na kimia na esengo za kolia ba shawarma na ba jambon na ba boudin so ba fromage maramunyo so non. Pourquoi nzamba sala ngonde ngona? Parce que créer confort mo kati na yo. Créer confort moko okoma ozala l'aise na kwena yo vandi na yo. Oko luka no pe su nzambe te, okipe no sute moyini pe a surprendre na bandenge mo boy. Mais pourquoi soki nzamba créer ka adversité tango apesa mutu prospérité to gloire ezaka apo mutu azwa nzambe lokola secours na ye po comme apenda na moment moko otala o se retrouver tu es seul contre tous siko o talela nan o kimela wapi omona penda alobaki yango emona mateya moko alobi même ba pasteur ba ninga o ba osana ba musala moko ba onde kutu fa ba fortifier mais ba on bazoloba na Yesu keno yo okomona makambo okoziezela moninga na mwando lobaka na ye okotelengana okokemba. Vous comprenez? Ya babiloko o ekomaka eyaka na ba vie ya bato. Yesu se retrouva seul. Ba disciple ba betaki batolo Pierre kuta lobi so bato tuba okeninga na otikala. Mais muta wanga na ye wana ba Jean nolala na tolo Yesu Jean kima Jean tout la mwisi zaza Yesu atikala ye moko bakane kulusu tala souffrance mambango ezala ndengwana donc mais awanga na nzambe ta lobika ke père entre tes mains je remets mon esprit nde eloko oyo nzamba lingaka na ba vie na biso ke oko se retrouver seul bat ba okima me kobosa na nzambe te yango moni nzambe na bonzambe na sala etoleka na banzela moko boye ka poto yebake non il est le seul Dieu ke yende muto wa nzambe. En fait, c'est ça. Donc, conseil, ton message, on a le bandeko, oba olanda to, oba landa rabisu ezake. Premièrement, vous qui aimez Pasteur Charles Bameko, soutenez-les na ba prière. Nzamba batelaye, parce que ça, musala makasi nzela mulaye, ça facilité. Et puis, conseil na yo ozolanda to pe olanda rabisu, vie etambola randengwana. Même toi tel que tu es là, et na bandengo nzamba pambolela yo okuta na pe na adversité na ba mambo misusu e kamwisa yo te e koboya pe nzambe te kobwaka ko yina nzambe te parce que belé pe ba abandona akimi te il faut zala wana parce que après bitumba gloire nde muto landa siko yo so boy bitumba gloire oyate so yo so boya Golgotha lelo nga va na droite tata te. Donc, il fallait accepter, il fallait affronter. Si au son de ma voix, au vivre, au passer par un moment difficile, au mituna, est-ce que nzamba zalaka? O le la ozonyo kwa mabatni su batiki yo, batni su abandonné yo, yaya, nzamba zali.
et ye muto olekisa na nzela wana. Pourquoi? Parce que alinga formé yo pour quelque chose de très grand. Parce que alinga pambola yo. Nzamba alinga perte te. Aibi ke eta ozaki nango, ezaki eta faiblesse, soit peso li pamboli, au perdre nango. Mais il faut comme soma kasi. De façon que tant li pamboli wana oya, vous avez la capacité de simba ngo malamu, père ou battre lango. C'est ça Dieu. Donc ba rejet, ba insulte, ba problème, ba flèche, tu es là peut-être aux incomprise, ba comprendre, ba zwako kaka. Na bandenge ata eloko oyo lobi eza yango te mais bato bazonka na ndenga mabe. Il y a des gens qui vivent ça. Au vivre ba rejet, moi makambo kaka compliqué au mo mituna meza algamne. Te ya bitumba. Eza par rapport à étoile to ya grâce oyo zanango parce que to kokana te. Boyebi adagio lo ba ke ba boka libanga ka na nzete oyo eza na mbuma. So nzete na mbuma te ba boka lo libanga ndene. Donc et soki olingi babundi sote basimbo te basala ba nyokolo te basala ba makambo mabe to mona oyo en tout cas c'est que yo na ebité ou bien ozana eloko nzambe bo na eloko nzambe te so ozana eloko en tout cas e komelo toujours to boyango ato kimyango mais so ozana na eloko te en tout cas au vivre na kimia ya na ba vivre na tranquillité ana ba problème penza te azana e bien mamnyo sena malamu po ana na eloko te ane pe eloko te na bo moto boya omona ke no bon ça va c'est vrai moto nyonso na eloko mais ya na eloko certainement vous me comprenez et yesu azoloba mawana mutu o bato nyonso bakosepela na ye bakolinga ye bakoloba malamu mpo na ye mais sengo na mutu oyo bato bakofinga ye bato bakoboya ye bato bakoyina ye surtout mpo na nkombo na ngai lelo tozomona mateya ya tata bato azoteya akozwa na bible me bato bakofinga ye bato bayini ye bato bazoloba ba n'importe quoi na nkombo na ye et pourtant tata bato aoteya neka makambo ekomami il est erré parce que bible moto azoloba ngo il est erré et ya motu ezalaka ndeko na ngai moto azala na nzambe parce que bible ezoloba ensemble avec Dieu nous ferons des exploits et l'écraseront nos ennemis na nzambe oa majorité ata likolo na se sangani ata satana na ba oya ye basangani na linga yanga mosala na nzambe mo ye ya alobaka même si le diable est devenu 1000 fois diable et le démon 1000 fois démon tango wana nzambe eloko te satana ose eloko te nga na lobaka même si le diable est devenu infiniment diable et le démon infiniment démon tant que nga na nzambe tant que nga na yesu na molongi c'est ça mama kangama na nzambe papa kangama na nzambe ata pression eleki makasi ta bitumba ngo ya ndenge nini omona neti kaka nga na okufa na nga ete eloko tokufa te nalinga verset mo na Isaïe ezoloba nul ne ravira celui qui est dans ma main. Je crois Isaïe 41 40 ou 41 nzamba aloba nul ne ravira celui qui est dans ma main. J'agirai et personne ne s'opposera. Donc tobotola o ezana loboko na nga nzambe te na osala pe muto otelemela nga zate yaya obiso nzamba kaneli yo na lipamboli ata famille na bino na ebite bozana kindoki oyo pe kenzaki kindoki moko oyo ya HD ya Pro Max lokuta tanke yo ana nzambe ko lokuta obima otombola muto otambola muto likolo onoko na biso wana ye penza elote tanke yo ana nzambe olonga obima okoma na destinée. Donc je vais encourager une personne oyo tu passes des moments difficiles wa ba combat mo zo comprendre mituna makolo na ngote bato bazo kosela ba makambu bato bazo s'acharner na yo bazo fingo ba otelemela yo ozo ba telika mongo eza penza nini oza étoile et c'est tout à fait normal mambwane landa yo parce que nzambe muto olobaki a créé la prospérité a créé la adversité. Des fois adversité ezala pourquoi pour nzamba sala bien pour soit adversité ezate yo zana olinga osambela te po yo surtout mutu
Muta luka nzambe kasi wana pression, hein. A sous pression, pas problème. Eza pasi, tout va bien. Muta ole ba fromage, ka boya luka nzambe. Tant na loba ko luka nzambe, na loba ko sambela te. Na loba ko luka nzambe. Souvent, to luka nzambe kara tango ba problème ezala elanda biso. Et pourtant, il faut to luka nzambe tout le temps. La Bible dit il est un Dieu qui se cache. Et nous devons les chercher. Et là, vous avez amateur bomba baluka ango. Quand tout va bien, to sambela na biso mais to luka nzambe te. To luka nzambe te. Yango moni un moment nzamba bombarda biso parfois na ba problème na ba mamiso kaka po luka yi. Ce qu'on a ko luka wana nzamba ya révéler yo. Ba marambo ya bomba ma oyeba te. Oyo sengeli oyeba. Bato bele ba yeba ango te. Courage, mon frère. Courage, ma sœur, yozo lela. Ozo bato kendo wa posa nino bandela wa. Marambozo beba, ozo sambela. Marambozo simbate, mozo sambela. Persévère. Persévère. Nakata persévérance, nakata persévérer. Pardon, nakata persévérance, tozala na deux verbes. Toi na verbe percer, toi na verbe voir. Donc, pour au monde, avant de voir, tu dois percer. Si tu ne perces pas, tu ne verras pas. Et en mon Bible, ce sont ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, qui seront sauvés. Donc, tu dois percer pour voir. Si tu ne perces pas, tu ne verras pas. Persévère. Linda lisusu. Nabi que ça passe, mais vas-y. Kanga mote monga le bar ferme les cœurs. Fonce encore. Lucas Unzambe bien. Kanga manaye. Continue ko banga ye. Kokota na baja satanate. Boya compromission. Boya mabe. Na yesu tingama. Mona mamzamba osala. Poto chite bande onanga, je dirais que chaque chose a son temps, dit la Bible. Hein? Il y a un temps pour pleurer et aussi un temps pour rire. Aujourd'hui, ozo lela. Le lo a sous pression. Le lo a problème ozo neurolayo. Le lo mukande ezate. Ya lo mukande egoya. Biso nyonso tozala pe ba sans papier un moment na bamboko. Mais tozo ba séjour à libela. Bamsu bazo ba nationalité mamango za na okande ngwana. Ya yo lela mabote ezate. Nzamba osalongolo. Nzamba opambola yo. Nzamba opambola yo. Et pendant que je parle, je vais vous lancer l'émission en différé parce que ça record, enregistrement na osala. Mais dans mon esprit, na mon nzamba olaksama na mosimo aleli pendant 2 ans. Nanda walibala. Azo mwana te. Tu es là au son de ma voix. Vous salez 2 ans à libala. Ozo mwana te. Sali 3 ans à libala. Ozo mwana te. N'habite combien d'années les sous mutu mususu. Mais nzamba olobaki. Ah oui, c'est ça Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Tout comme une émission avec la grande dame des bonnes choses, je vous aime. Quant à moi, bon liker, bon commenter, bon partager, surtout bon activer cloche. Soyez monsieur Koti. Bon zoaka notification. Na lingi bino mingi. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse de bonnes choses. Bonne année, parce que vous en avez bandé en boula. Bonne année, que le Seigneur console vos cœurs. Yo le laki, nous avons pensé pinzoli. Yo en a passé, nous avons visité. Merci. À plus, bye. Faire un enfant pour avoir des papiers, c'est un péché. Vous êtes d'accord, Nanga? Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, ce qui est au nom, que je puisse avoir un enfant, pour que j'ai mes papiers, tu pêches. Mais les gens ne comprennent pas. Circonstances, il comme à moi, ça botte à Mukanda. N'importe quoi, circonstances, c'est belé. Immigration, c'est biblique. Exode, c'est biblique. Nakati alibanda makambo esala maka nzamba ibi makamuso akontaka nango atala kango na bonzambe na ye mutu mo babengani na ndako boye na poto loto bi logique poto ndenge ezalaki liboso mama no moko ko benga na ndako tata no moko ko benga na ndako mwana se retrouver libanda asa na place ko bimate na lero nana no siko fala sala neti nini akufa mais non osolo makamuni mwana moko ko se retrouver papa ina tata ne bakufa abibi na ko bimana komi na mboka moko boye parce que bien aimé
Je vais vous donner un petit témoignage. Un moment. Ici en Europe. J'ai été humilié. Oh, ma pasteur humilié, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je montre des choses aux gens, mais ils sont en train de m'humilier. Jusqu'à tel point, ils se sont regroupés pour dire il faut souffrir. Toi, tu dois souffrir. Le jour-là, je dis à l'un d'eux, je dis vous êtes dans l'erreur. Vous voyez la personne à qui vous parlez là. J'ai un ministère. Oh, attendez dans pas longtemps. Oh, dis-leur aussi dans pas longtemps. Je leur avais dit dans pas longtemps. Jusqu'à vous voyez en train de faire leur campagne. Ce sont des campagnes. Oh, des gens qui... Donc, l'écart est trop grand. L'écart est trop grand. L'écart est zamounene. Nous quittons le rythme. Que Congolais. Qui quelqu'un congolais. On ne peut pas le soutenir. Les Abakour ne sont pas comme ça. Nous, dans notre pays, nous avons aussi des gens qui il faut être fier. Oh, tu es vivant. Vous savez pourquoi? Je dis seulement l'éternel. C'est toi qui as appelé. Que je me repose. Il a dit non. Continuez. Combat. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est pourquoi je vais te dire. Ne te décourage pas. Même quand les choses ne marchent pas, ne te décourage pas. Dieu, quand il m'a dit que tu aurais une renommée mondiale, je n'avais encore rien. Il y a intercession pour prier. J'ai dit à mon père spirituel, comment cela arrivera-t-il? Il me dit ceci. Attends. C'est là. Toi, tu le verras. Mais je ne savais pas par quelle voie cela s'accomplira. Mais le Dieu que je sais, tel que je te prêche en 2023, c'est qu'à partir de ce jour, oh, toi tu n'es plus un flemmard. Toi tu es celui dont Dieu a besoin. Toi tu es celui. Par toi, on saura que Dieu existe. Quand on va te regarder, oh, dis je suis racheté. Zambe na buya, ola tike mo.